respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapala bino. Ata fouché tozana ngote lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala et comme ayete au moins de okota mabe na kata ndako malade kidi. Coucou ma grande famille, je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tika kimia na nzambe pe bolingo na ye ezala partage na biso nyonso. Au bozora tant ya kolanda maman Lorraine Mbala isa mangolo ya mona bande mission na biso le sambonde en terre dans le sambo za rendez-vous na biso bana na nzambe to sambila Seigneur to pesi yo merci to tiki tant yo na sia loboko na yo biso pe bande ko bazotala biso loboko na yo e bomba biso e batela biso bolam na yo etika biso te papa souffle de vie autozui ezangolu yango to lobi na o merci. Amen. Merci beaucoup. Le lobozo mona nazanga mokote nazana mona nanga ya ministère dans femmes sages yeyo toye to partager moi ba idée moi conseil na ebi ki ko bénéficier na moi conseil au tozana ngo lelo en tout cas au commenter au aimer au partager nzambe ya femmes sages a ozanga te ko pambola yo nga na yebi vraiment parce que c'est ma fille. Na yebiye non na pepine bozola ndanga pourquoi pas boye baye mbote mama lolo kombo na yo obenga mina kombo nani kombo na nga mama Nora baze belé na mokili kombo na nga Nora mukuna za el muluba oui na muluba OK baluba nyoso topesi bino mbote et bayanzi nyoso topesi bino mbote bayanzi dans le Seigneur baluba dans le Seigneur topesi bino mbote que le Seigneur vous bénisse. Lelo to ena nini mama Nora première question na ngezali lelo tozomona batu bazaki ba pire ba otambola même moi sina mobali même ba camarades omona batu bazalaki vraiment boyé et lelo ba kabwani ba komi penda ba ennemi géré bazo tala na même pas. Est-ce que eloko ni les opposés eloko wana batu bazaki penda boye bisapina linzaka mais batu wana bakomi ba otala na ta misute eza dire à quoi? Merci ma lolo pour la parole na oloba yambo ko sangana il faut que tout na volonté nzambe po Yesu Masiya ye moko yambo azala ba ye ko le pembe na zakita obonde na bonde la ki butu mobimba wapo na ba ye ko kozana ba pembe yango to yambo ko sangana vraiment na amitié il faut que bonde la tout na volonté nzambe omona penza ko alingi kutu ko yoka ta lisolo ya mutu wana te mama Charlotte no déranger bisoko na bébé na oya kitoko wana balingi kutu kotala na ta te balingi kotala na te do bakabwani penza donc c'est que bazwa temps ya ko zwa te ya kosambela te ba bimane ka bongo Yesu ye moko mwana nzambe azwaki ta ko bondela butu mobimba pour atala bandano bazala pene na ye et bon pourquoi pas biso batamoki donc c'est que oza pena muninga moko botika la ko beba na te botika la ko kabwa na te penza oui yazali ya solo pesa mbote malute bambote na yango wana mama Lune na Salem wa mama Lute mère amie ya mama Lorraine ya mama Nora mama Lute ba pesi mbote mama na Lune na Salem babi ba pesi mbote. OK lelo tozomona ba divorce au monde avec la balana qui aime sous une année de mariage aime sous 3 ans de mariage bakabwani oka bakabwani ozala ki penda ko libala donc libala penza ba divorce ça dire à quoi au tozomona lelo. Merci ma lolo pour la parole en tout cas vraiment lelo ko mala bala mingi zoka bwana kande na nsuko loba mingi ba obala na kapona ba prestige abala ki atuna ki volonté ya nzambe te atuna ki volonté ya nzambe te yango to mona lelo zo mona ke mutu abala ni tam so mona 6 mois de mariage basali divorce
une année de mariage bakabwani bazobalaka mpona baprestige donc nabala mpo bato bamonanga ke nabalaki non donc bakoyamba kobala il faut kotuna volonté ya nzambe po kobondela kozwa ntango kobondela vraiment ebike te antuka nabondela po biso bato mokito koma oloba nini ke te tozelaka nzambe aponela biso mwasi non nzambe aponelaka motu mwasi te grâce ya losambo ya bapriere nzambe akooriente yo okutana na mwasi ya malamu to mobali ya malamu oyo akozala pembeni na yo. Ok, mais na ntango ya kala bamama na biso ndesi premièrement mama nanga bala na age ya 15 ans donc nakoloba na 14 ans parce que abotaki grande sœur nanga na age ya 15 ans mais lelo tomona misusu 35 ans yo deja obali nano obali te sikoyo ozela nini mpo bala naozela ntan ya nzambe ntango ya nzambe soki ekoki na obala nao nabali te. Ok, donc ntan ya nzambe bo bamama kala ntan ya nzambe ezalaka te bon bamama kala ezalaki nango bamama kala ezalaki nango mais ya bamama kala na biso lelo eza différent eza ndenge moki lelo mpe tozomona bajeune fille et surtout na église eza na bato misusu oke église te mpo ya nini naza na elamba te naza na elamba okende église te église na biso batongaka est ce que église na mpe batongaka mama église bona kokomela mbondo te nayebi te nta mosunga mpe oyo nde nayakaka nde nabimaka balobaka mpo nanga makambo wana tokoma omona ezosama l'église ebe toyoka na matoi antuka wana nayebi te nga nakenda kosambela nzambe na nga so elamba siki eza te moya mutaki église eza te wana eza bango nga nakokende na robe na nga nde nalati boye nakei na liputa na nga nalati nakei chemise na nga nalati nakei donc nga nakesambela nzambe te soki naza elamba sika te mama ata yo moko vraiment donc nzambe po ayoka ofozilatela mbasi kasi nde bajeune fille nde bino bajeune fille bozoloba donc fo chaussure atalanga nzambe kabelo elamba sika mama na ngai oza mama paster osala nzambe elobi eloko te motema na yo okoki elamba sika boso motema eza mbindo eza salite okei na yoka poke pene tandela kandi obike nalati elamba sika nabongisi motu to posaki nabongisi manzaka nakeika bamona ngai nati ofwani na bimi te motema e lisusu omona lelo ba iPhone 14 so mpe Pro Max esalo ndenge omona bajeune fille aotambwa na iPhone mo mpe yo mokolo yo mbiaka momona mo ya 16 ans momona mo ya 15 ans na iPhone mpenza yo oza so na mbwani nango wana esalo ndenge bon merci bible elobi tosepela na oyo toza nango nga nasepeli na oyo nga naza nango bango mpe bajeune fille ya bato lelo ya ba 16 ans 17 basepela mpe na oyo baza nango nako nyoko ya motema na nga te nasala so ndenge nini mpona yango te non naosala yango te mpo nayebi te ndenge azwela ngo nga nayebi te nga mpe nzambe akosala nga ngolu mpe na kozwa mpe yanga mpe koleka mpe kutu lisusu baza na mwana na ndenge na ngai elelo bajeune garçon nazomona eloko wana bajeune garçon balingi basi ya mikolo na bango e bajeune fille balingi basi oyo bazala batata na bango ezala confusion bongo mpo ani na ocomprendre te bino bajeune fille bajeune garçon bolobi bajeune garçon baza eske bajeune garçon baza vraiment mitu pasi batata nde baza mitu pete merci beaucoup vraiment malheureux pour la parole naseki vraiment question esekisinga bon bajeune garçon baza mitu pasi batata mpe baza mitu pasi donc oyo ezaka ya malamu te nzambe akutanisa yo na moto malamu azala pembeni na yo eza bongo so oza na moto malamu aza pembeni na yo antuka vraiment okobeta libaku te neti couple ya mama lute na papa mbala antuka nzambe mpenza aponea bango na obaka ke alala na musi ya sans ressort donc outa mpenza denda na musi ya sans ressort mama lute baokumisa ebele kosala gafe te mama lute baokumisa yo batela papa mbala malamu mama Nora oza fiancé oza proposant ba français babengaka oza na mwa proposant na quelque part oza na bébé na yo to donc bon naza fiancé te naza na proposant te mais naza na bébé na ngai oza na bébé na oza mwana ozobika ndenge nini oza na mwana na jeune fille na papa wango oboyana kala malolo kala ba raison
boyo mwasi kitoko ozongala azalaki combati vraiment na belle famille azalaki déjà combati donc ngai voilà oyebi lelo mama noro opesinga mpe mwa nini moko lelo naza mama oyo nazokamba bana basi tozoyoka mwa et surtout mwa babiloko makambo ebele basemeki bakomisi basi ya bandeko na bango lokola bambanda na bango omona nasengaki ya na biso lipa nasengaki ya na biso lipapa apesi gato aza na mbongo te me mwasi ne bakabelo mwasi ne mapapa mwasi ne nini boye mbama bokilo bakomisi basi ya bana bango lokola bambanda. Merci Malolo pour la parole. Et là, en tout cas, basemeki bozolanda biso vraiment bandeko ya ba belle famille. Wana eza bere grave mingi penza oyo to bosalaka po biso ngapi na bandeko mibali oyo tosalaka. Po mwasi okokoloba ke bakabelo bamambo ebele mwasi wana aza na famille, mwasi wana aza na bandeko, mwasi wana pe soka début ya kateka kasalaka mbongo na ye jamais akolinga za salite. Donc kolinga a se faire belle asomba biloko na ye abongisa nzoto na ye po azala bien. Jusqu'au so otaka motema kete mbongo azosala boeza ya yaya na ngai boye ya kipaka biso kantika wana tokobeta mabaku vraiment makasi mabaku ekozala makasi soki ke tosalaka bongo totika biso bandeko basi totika eza malamu te eza bien te. Bon mama Nora yo polingara parce que mutu na mutazana azana na ba vision na ye azala pe na ba sentiment na ye nzamba tsa na motema sentiment na ye surtout ba jeune fille le mona ngalo linga mobali na ngazala pembe mobali na ngazala mbebo rose azana voiture azana na ndaku en tout cas ngana lingi mobali pasi te na vie na lingi libala nzala te. Maman merci mingi pour la parole. Et là, quand on a na zéro pour mata. Pour mata. Nzamba ko sala nga grâce na kutani na muntu oyo na kuti azana bozuna ye to vani kimia. Nzambe pa ko kutani sanga pe na muntu mususu oyo ke azali na ye ne fiske na petit rien to bandi malembe matisani ni to mati. Kozala na mbongo to kozala na mbongo te muntu soko mo peta azana mbongo mais mbongo ngo eza ya ba condition. Mususu ko mona kete azana ne loko te mais asali na zape na kimia. Donc na biso to senga ka nzambe vraiment apesa nga eloko ya malamu apesa nga ya mabete prière ezala kande bon to bondela ka e pa nzambe. Ko ba réalité na Kinshasa lelo ezebele mama na ngezebele. Siko e arriva e sala kundenge nini bana mike ba 16 ans ba obala parce que kota là déjà boy déjà 30 ans déjà au leki déjà au commis déjà na ba 30 ans bana ba 16 ans bana ba surtout le bana ba 25 ans OK cas civil bana mike parce que bino ba âge ba 30 bana mike ba obala plus vite donc bino ezo yate to et ça le senti au kandeni to bana mike ba obala yo osaka chez le parent. Bon ngai quand à moi vraiment en tout cas libala et ça langue sengo nayeba yo te to ngi kende kwa bali muninga bali yaya to leki na sepela makasi parce que na yibike ngoma na ngape ekokoka yanga pe tango na nga ekokoka bona ko zala te ke lokola mo peut-être te ngai peut-être na 30 bana ba 25 bani bazobala nga nazobala te na tomboka na ngona sibika na ngo non ko sala ngo te parce que na zo ya tango ya nzonde ce que kokinga pe na kobala na ko kende plus vite te parce que lobi na regretter bala vraiment tout ça vraiment donc na yebiti na koloba ni basala sentiment ba wela pe te basala na ngo course te il faut na ngonga na ngai ce que koki en tout cas na kobala na koza heureuse na ozala na kimia vraiment. Ok, merci beaucoup famille nanga obola na la chaîne ya Maman Lorraine Mbala TV. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager. Au CP na émission, au commenter, au s'abonner. Ceux qui nous s'abonnent, en tout cas s'abonner. Makambo belé zé ko solo là, hein, to partager moi ba idée et ça la bien. Maman Nora moi conseil moi roboé na ba ndeko bazali o nan ba kabwani te parce que l'autre monde ba pyramide ba comme ba pirate. Moi conseil pour na bango bako vanda ndenge nini po lobi mbeba ezala te. Merci vraiment la parole na lolo. En tout cas bandeko oyo vraiment ya baninga o boza soudé bozo landa biso conseil na osenga bino liboso na esenga na liboso
kozala bomoko pe fo kobondela na losambo nde yango monaka esengaka nyonso tu po ezala malamu kobondela su mpona camarade mama kasi te ndeti nango bandeti mama nora na mama lute ozomona nakoloba toza bamapasa te me te umeli makasi ya mitie umeli nayebi te so nakoloba ndeti nini june na salemba yokutaki ya mitie mama nora na mama lute papa mbala yokutaki ya mitie mama nora na mama lute donc compréhension kaka ozaka na compréhension yeba moninga oza na ye yeba moninga alingaka boye te mpe densité mpe na losambo mpe lisusu mpo mama nora mama lute tuka tosunganaka na losambo vraiment makasi omonke tozotambola bongo toza bato mabe pende ezozanga te tozotambola bongo donc oza na compréhension koyeba oyo moninga alingi koyeba oyo moninga alingi te donc botambola bien bokozala malamu mamambo ebelebele vraiment tuka ozala te opesa mpe conseil na bato bazokimba ndeti na baage ba 30 ans nabala kaka mpo molungi ya ndako eleki nakende nabala nanga kaka aza na ye aobala na ye na bolingo te me aobala po akimaka apasi ya ndako banzala ndako mwa conseil en tout cas wana vraiment bandeko na ngai naye kobeta sete vraiment naye kobeta nabondeli bino na bolingo ya nzambe kokima ndako teke oyo molungi ya ndako eleki nakeka nabala na ngai mpo nazala na kimia te tosala yango te en tout cas pardon nabondeli bino libala eza facile te libala eza facile te libala eza charge makasi vraiment surtout okosala bongo peut-être okuta ntambiso na motu moko aseple kuta na mwa ntango moke ya libanda alingaki kabozala na bino libanda yoske omemi yango ndeti ekoma na ndako moni teke osouffrir wa bandeko na ngai na bondeli mpe tosala bongo te ndako ya baparent na biso tolemba yango te ntango nango soki ekoki okobala okozala erese na libala na yo kosala course na moninga te towelela te lokola yakendaki nga mpe na ye mpe na rapide mpo nalanda ye non tosala bongo te bambote na bayeba olanda biso napesi bambote na nga ntuka vraiment na bafemme sage nyonso tu nalingaka bino mingi mbote na ngai na famille na ngai famille mokuna mbote na ngai na petit frère na ngai Josué Mukendi en tout cas mbote na ngai na pesi miteraka mosi yayo yango wana vraiment mbote bizu ebele mama nanu nabengi yo 3 fois yayo yango wana. Merci beaucoup famille mobimba obolandaka chaîne ya Maman Lorraine Mbala TV. En tout cas na petit CT lelo tozomona bazo kabwana bazo umela te pourquoi mitoi déjà mibale so 3e aye bo umela te. En tout cas zwa temps ya kopona nani ya kozala pembeni na yo po omona ke Yesu avant zwa temps ya kopona ba yekoli sur 12 ka moko mema trahison c'est que 11 bazaki bien yaya mokilo nde tozokende kosala sentiment te ozo benda pembeni na yo oyebi kata motema na ete kobala te pona nzala na famille yaya kobala te parce que bisika ozokende pe mobali pa ozanga kobala te po ki ma charge moko boye kobala te po envier libala eza charge libala eza facilité soza motema monene te kobala te. En tout cas nalingaka bino tellement mingi que le Seigneur Jésus vous bénisse au partager au aimer. Prochaine émission Orozala jamais déçu. Bye bye. Bye. Je vous love. Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino ata fouché tozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme ayete. O monde te okota mabena kata ndako malade kidi